Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wabino Molobeli Mboka, le prophète King Mbielizé, président et parti politique et mouvement pour l'intérêt du peuple, en direct de Bruxelles. Nazana kati na Bruxelles, numéro na téléphone yangwana, eza numéro ya portable, eza numéro ya WhatsApp, mais soko bengi na koyamba nanu te, pona lingina na yebisa bino makamuni ezoleka, na retour ya Chilombo, très affaibli et convalescent. Batouba bengi, quelle sera ta réaction? Je ne réagis pas. Na ekope sabino ma solo. Awa nazali na kati na Bruxelles. Nazana poto. Sina komaki na mikili, na bela. Prophète King Mbielizé na bela. Numéro na nga yangwana. Alors, na pesi nzambe merci. Lui qui bénit le départ ainsi que l'arrivée. Le longa nazana kati ya bela. Nazana sous Afrique du Sud te. Na bela. Na eto solo la. Masolo kaka ya mboka. Nous ne pouvons pas nous éterniser na makambo santé à Chilombo, non. Na lobaki yango. Na lobaki yango. Ba date ezali awa. Moi je suis un homme de Dieu. Na lobaki yango. Mardi le 8 mars. Et pas ya Papi Guéné. Chilombo est malade. Na lobaki il est malade. Opéré. Empoisonné. Je l'avais dit. Naye j'ai dit. Et pas à John Image le King. Nalobi Chilombo a été opéré na Motema. Empoisonné par Denise Nyakeru. Chibaou. Na lobaki yango. Naye lisusu jeudi. Les dates sont là. Samedi le 12 mars, na lobby Chilombo, sa santé eza malamute, na lobby yango. Alors, lelo na ye, poto sola masolo ya Chilombo, to sola masolo mboka. Na ye ko solo na bafana kwiti, boye ba masolo mboka, boye masolo ezoleka. Les chiens aboient, la caravane passe. Je suis à Bruxelles, tu peux appeler, je vais te nagoyambayo. Je suis à Bruxelles, mon numéro est là. Prophète King Nazana kati na bela, na kati na Bruxelles. Alors ko benga na yambi oto sololi, même une minute. Chilombo azali épave. Chilombo azali moteur révisé. On subozo mona wana, pe na pesa ki prophétie na janvier. Na pesi prophétie na février, na pesi prophétie na mars, na lobby yango clairement. Nazomo na Chilombo na 2023 te. Et talio, soko boyi, le prophète Esaïe, dans le livre de 1 roi chapitre 20, le premier verset, le roi Ézéchias était malade. Etienne Tshisekedi abela ki akufi. Papa Mobutu abela ki akufi. Tout homme est mortel. Mais comment bino bo komisi Chilombo nzambe? Akoko bela te. Bo pourquoi tie loko na kingo? Akendaki malade. Na lobaki Chilombo est malade. Opéré na motema. Na ko changer te po eza yango. Secret médical ya mutu aza na droit ko bomba. Akosi bino makambu ya hernie discale, c'est du mensonge. Bachela ki ye poison. Akendaki mbangu. Azana poison. A Chilombo azana poison. Papa Etienne Tshisekedi akufati. Bachela Etienne Tshisekedi poison akufa pe susu na Chibaou. Oui, Etienne Tshisekedi akufa na Chibaou. Faut boyer bango Tshisekedi akufa na Chibaou. Akufa na poison, akufa pe na Chibaou. Etienne Tshisekedi wa mulumba. Yo soko linga ngate pourquoi zo talanga? Olinga Élysée te lelo Élysée na kati ya bela na Bruxelles. Benga na koyambo. Le fou du roi benga ne bo mesana ko finga. Po en politique ko finga uta na baluba. Je suis Mujila Kasanga. Ko finga e wuta na baluba. Benga na yo, finga na yo, nazana kati na bela. Ngayo na kati ya mikili. Nana mikili. Elo belinga rie mikili eza lolate. Mikili eza lolate, nana mikili. Naza na mikili. Alors, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Nandenge abikisi mosali na ye. Bishop Francis Kadima.
abelaki AVC. Tomoni président Bongo aza na AVC. Emmanuel Mbi akufi na ABC, na AVC. Apôtre Bolia akufa na ABC, na AVC plus, na AVC plutôt. Numéro na nga yangwana ya bela. Bozo be yangana numéro ya Johannesburg, na Johannesburg te. Naza na kati na Belgique, na Bruxelles. Benga na numéro na PCB no soko fingi kakayo. Les chiens aboient, la caravane passe. Je bénis Dieu, abikisi mosal naye. En tout cas, gloire soit rendue à l'Éternel. Donc, na bolanda témoignage ya mosal na Nzambe à Kotaki hôpital 1 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, téléphone fongwama. Batubada kolela. Batubasa kolela. Oh, akomi na poto ndeni me poto za pora mudunyo sete. Poto za pora mudunyo so na fronté pena bango, na fronté pena ba mujibu na fronté bilo na mikili. Donc yango yo mosala Nzamba zo témoigner comment Dieu l'a guéri. Mosala Nzamba zo témoigner ndenge Nzamba bikisi. Oh, gloire à Jésus. Mosala Nzambe Bishop Kadima nazo fongolango. Gloire à Jésus. Oh, nakota. Zama solo. Nakota ta awa epana ngai. Total ndenge nini mosala Nzambe Nzamba bikisi mosala na ye. Je bénis Dieu, je glorifie Dieu, j'exalte notre Dieu pour avoir guéri son serviteur, le bishop Kadima. Il était malade, Dieu l'a guéri. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je vous dis merci pour tout ce qui avez prié pour moi. Là, je viens de sortir de l'hôpital après 1 mois d'hospitalisation. Je peux vous dire que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Croyez en Dieu et soyez certains de lui. Je remercie spécialement Papa Nkelani qui m'appelait tous les jours pour prier pour moi et tous les autres frères qui ont prié pour moi à travers le monde. Je pense aussi au président Moïse Katumbi qui a accepté de prendre tous les frais d'hospitalisation en charge. Je vous dis merci, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Mosal Nzambe. Bishop Francis Kadima, il est reconnaissant. Bishop Francis Kadima, tozana ya en Bruxelles, mais en province, en Bruxelles, Abeli AVC. Monoko, Loboko, Nyoswe Baby, à côté d'hôpital. Ngayo Élysée, prophète, tout homme est faillible, l'erreur est humaine. Avec Bishop Kadima, Tolobaki maloba malamute pour le président Moïse Katumbi. To déplaça qui l'engage. Mais il a tala motema malamu ya Moïse Katumbi koleka motema mabe ya Chilombo. Oya tindaki batuba ya kosalanga mabe na mboko. Chilombo a motema mabe akangisa ndeko de muluba. Roger Lumbala. Chilombo a motema mabe yango basalaki opération. Mais tala Ngaye Élysée avec Bishop Kadima. Tolobaki mabe la période moko tout homme est faillible, toute l'erreur est humaine contre le président Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi nous a à rendre Kadima azongisi malamu likolo na mabe. Azui frais hospitalisation na mikiliawa na kata mikiliawa ya Bishop Kadima. Bomoni ndenge Bishop Kadima uti ko témoigner. Mais pasteur Epaphras a kufa pona $200. Chilombo sale lokote hein. Pona nini na kendaki awa na tozalia na Bruxelles na mona kilo lenge kani patamusita musinga na ba master okobenga numéro na ngwana na ko répondre yo numéro za portable numéro za li obengi pe na WhatsApp baswanaki pasteur Epaphras aswanaki na Chilombo na période wana alobi na ozomela masanga mingi na mambo moko so meli masanga oza ko se contrôler tenga pasteur Epaphras na sengi na yo o mekanani ko kitisa o mekanani ko luka Nzambe afingi pasteur Epaphras nenga zaki abane ko boite so ko sakani na ko beta yo wana Chilombo so ko sakani na ko beta yo batu bayi ba pekisi
mosali na nzambe azopekisa yo milangwa une fois, 2 ou 3 fois na bato babimi na awa na mambo na Bruxelles. Chilombo asuba na bilamba ndenga sumbaki na bilamba tango bakendaki na Kasai na mutu kesali 8 heures du temps na Zamba. Chilombo asumba na bilamba Denis abanako sokola ba mama ba pulupulu abongisa ye. Alors numéro nanga na pesi bino na tie numéro nanga portable benga soko bengi na koyamba yo na koyamba yo ne. Donc mundeko moka sengi numéro zena pesa numéro zena pesa numéro isa donc facile na tie numéro na na petit écran wana mais na soko siko yo balanga pesa numéro. Je vais te donner mon numéro obenga soko zali na yo fou ya du roi obengi numéro na ngezali 0032 awa na Bruxelles 0032 48 90 90 90 ou 91 597 benga nazana katia Bruxelles 0032 48 90 nindo bana ngala na français ya ba belge pour na zapi na mboka ba belge 91 597 nazongeli numéro nanga ya Belgique nazana Bruxelles 0032 48 90 91 597 obenginga. Alors Pasteur Epaphras akufa pona $200. Chilombo kipa yete. Mwana mobali azo yenga lokola brebis égaré asala be vidéo na Chilombo awa babe yake sans rival. Azo yenga na kisasa sans rival a beli 2 fois Chilombo asali lokote. Ndeko oyo abeli lisusu wakancha bacheli e poison. Chilombo asali lokote mutema mabe. Tokeli susu na Eric oya Canada abeli Chilombo asali le côté. Mais notre ami, notre frère a témoigné, c'est dans sa vidéo, Bolandi bino moko ngaite, il a témoigné. Nazana bela yeyo Bishop Kadimaye abimi na AVC. Merci pour tout ce qui avez prié pour moi. Là, je viens de sortir de l'hôpital après 1 mois d'hospitalisation. Je peux vous dire que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Allô? Oui. Mais namoni Élysée Mostakoli apesi numéro ya lobina benga mais namoni awa ye azo yambango te. Mais na yambi numéro yango obengi nga na yambi ngayo na mikili ngayo yo na yambi. Siko mungongo na we bini bien apparemment émission na we eza différent. Te nazana en direct nazana Bruxelles numéro yango na pesi yango oyambinga. Naza pe na Bruxelles na bingo na numéro na nga ya RDC ta nazo benga yo. Voilà, siko na moni uchi appareil. Na tia pareil na matoi ngayo yo nazana poto na Bruxelles. Bonsoir ndeko na kai. Oui. OK. Exactement, la comprendre. Oui, nazoka yo. Nana Bruxelles, obenga na numéro na nga Bruxelles. Bon, OK. Oui. 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 Bon, merci. Te, omoni émission, merci. Ndeko kombo no nani? Kombo na nani? Ozoberma. Monsieur Moulumba. Benganga après, pour na si ça idée na émission. Benganga après, numéro na Bruxelles yangwana. Benganga après, merci. Monsieur Moulumba benginga na numéro alobi a benginga to continuer kotala na émission yangoyo naza en direct na Bruxelles. Je remercie spécialement Papa Nkelani qui m'appelait tous les jours pour prier pour moi et tous les autres frères qui ont prié pour moi à travers le monde. Je pense aussi au président Moïse Katumbi qui a accepté de prendre tous les frais d'hospitalisation en charge. Je vous dis merci, je vous aime et que Dieu
Bishop Francis Kadima, premier pasteur à Koma en Bruxelles, Namboko, ancien de Bruxelles, c'est le Bishop Francis Kadima. Ndoka benga landinga yambinga na Bruxelles, ancien pasteur Namboko yo, Abeli, Ngana Yeto Tolobaki Mabe contre le président Moïse. Moïse nous a rendu le bien sur le mal. Mais Tomoni Chilombo Atindi Batu na Zambie, colonel John Chibangu. Chilombo Atindi colonel Ngoyi. John Chibangu saka général te. Bakende ko kanga pe baboma général John Mulongo. C'est Chilombo. Soki ndeko abengi lisusu. Mais ndeko na yambi opoye bakena na Bruxelles. To benga na après émission. To benga na après émission. Na lobby to benga na après émission. Naza na katia Bruxelles. O benga na numéro na Bruxelles. Merci. Donc a bengi li susu. Donc Bishop Kadima, bonne guérison. Merci à un patriarche. Oya tikala na évangile Papa Kelani. Tous na posa makambo église de réveil, église pentecôtiste était évangile. Muta memango na mboka Congo patriarche Aïdi Nabala Tikabiso patriarche Verno y a la borne assemblée de Dieu Tikabiso le tout ça na patriarche Kelani o ba pasteur à Congo bazoni na ko reconnaître était mais Chilombo nani Bishop Francis Kadima à reconnaître pasteur à patriarche Kelani 92 ans mais le Tomoni Chilombo un malheureux il est Azali moteur révisé, empoisonné par Denise Chibaou. Elle est en train de suer les lits conjugales matin, midi, soir. Elle sort avec tout le monde. Denise Aza prostituée. Pasteur Falobaka vérité. Le prophète Akan. Tant où David le roi a eu moisi à Batsheba. A eu Batsheba. A Biminaye. Moisi à Iri. David abanga prophète Nathan abanga David te abi yoko zo mwasi ya mutu obimi na ye ozu mobali otindi na front mobali akufi nzamba sepeli na yote. Nous devons dire la vérité. Mais tous les pasteurs qui sont tout autour de Chilombo ba yebisaka Chilombo vérité te. Chilombo amelaka whisky abimaka na basi ya bato. Eza mawatro. Donc Chilombo abimaka na basi ya bato. Eza mawatro. Maître Ninja na moni numéro na yo ozobenga nga na ko rappeler yo naza en pleine émission oza numéro à Bruxelles. Merci beaucoup Maître Ninja. Merci beaucoup Maître Ninja. Maître Ninja na moni numéro na yo na ko rappeler yo. Merci beaucoup. Allô Maître Ninja. Nazo rappeler yo. Allô Maître Ninja. Ouais. Bien, naza en pleine émission. Naza en pleine émission, naza na Bruxelles, obenga na numéro na Bruxelles. Donc Maître Ninja, na 6 émissions, bon, solo masolo akati, please, na 6 na émission. Merci. 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 Obenga na numéro na Bruxelles, hein? Naza na kati abela. Baza ya kokufa, baza ya kolela. Koseka ya bariche. Merci. Maître Ninja, pesa maman na biso mbote. Merci. Ok. Donc, Bandeko, si on a royambate, pour plus de 4 personnes, bobenga na numéro à Bruxelles pour confirmer. Si on bengi pe na portable, na royamba sous-souté. Bobenga après. Je continue mon émission. Merci na président Moïse Katumbi Chapwe. Na ndenge to sala yo mabe. Nga na senga Moïse président Moïse Katumbi, personnellement pardon. Dans le binasa la vidéo, c'est pas important, homme de Dieu. Au senga pardon, singa famille benda na rekata nakate. Au sali parti politique na yo, mouvement pour l'intérêt du peuple. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Abenginga, le bilangai, appelle yango yo. Ndeko musazo, ndeko benga yo nazo benga lisusu. Azo benga lisusu. Adingine koyo kate, bon. Moi na yebisaki ay azela zo kate, adingi koyo kate. Donc je suis désolé. Comment insister en pleine émission? Na Bruxelles. Ou bien la numéro à Bruxelles. Osons continuer. Je continue mon émission. Merci beaucoup, na président Moïse Katumbi. Toi qui nous as rendu le bien sur le mal. L'homme, l'erreur est humaine. Etienne Tshisekedi a finga père de la père d'indépendance crapaud. Mais papa était la salama la mingi.
à part insulte afingaka père de l'indépendance crapaud papa Etienne Tshisekedi azali le père de la démocratie. Bishop Francis Kadima abeli AVC to bondeli nzamba sali Bishop Francis Kadima grâce abiki président Moïse Katumbi abengi le prophète Jojo Mbayo abizwa mbongo hôpital les a combien je vais payer tous les frais merci président Moïse Katumbi sans rival abeli 2 fois abeli 2 fois nakimi Afrique du Sud ndeko moi komi okimi nakimi de j'ai fait 11 ans en Afrique du Sud na biminanga etalio na nini na okimi Afrique du Sud pourquoi etalio na nini bomoni mkema mabe alobi na kimi Afrique du Sud ndeko ozobenga oza numéro na Afrique du Sud ozobenga nasili se mission bobenga abi okimi Afrique du Sud sans rival à belli 2 fois Félix a monté ma belle il y a un monde avec ma maladie à monter ma des achela qui est poison Félix on a zongi très affaibli mais nani Eric Abeli au Canada sans rival Moïse Katumbi qui paye Moïse Katumbi qui paye oyo sous Abeli oyo Wakancha représentant à IDPS à l'obéla Félix Moïse Félix a qui paye alors que Félix a qui paye vous trouvez ça normal makila ya pasteur et pas frère c'est na mutuya na maboko pe na mutuya ya nani ndeko tika na ko insister tika ko insister et je ne te trouve pas normal na mono zali fou du roi oui na mono zali oza fou du roi ozoko na ebiso benganga après mission lingité donc tu es un fou du roi je suis désolé alors et parfois ça koufa Nicolas Félix Antoine Chilombo tu fais oyazo yenga sans rival 2 fois Beli bakipete na Chilombo Eric Abeli na au Canada ayamba Daniela nanda kunaye Daniela qui pakayete fou du akipeyete mais comment tu insistes monsieur na yambo souste ata même monsieur si na yambo souste na obena mutu mususu toi tu es un fou ya soi-disant roi Chilombo je suis désolé alors bolinga kabato bisa bino vérité le roi Ézéchias était malade il devait mourir Chilombo est humain tout homme est mortel Etienne Tshisekedi akufa Mobutu akufa papa na biso Kizenga akufa Chilombo azanzambe te abelaki na yeko yebisa bino abelaki azongi yo wana na Kinshasa kangelo ko na Kingwawa mama ya Chilombo abengana Denise pourquoi mama ya Chilombo abengana Denise pourquoi bozo ko finga nga mais pourquoi bolinga kolandanga le fou du roi na kacha bela na kacha Bruxelles merci beaucoup donc merci beaucoup na président Moïse Katumbi. Merci beaucoup na basali na nzambe nyonso na patriarche évangile atotikali na ye papa Kelani et ndeko na kolakisa bino ke papa na biso Etienne Tshisekedi asali musala mingi mais il a été corrompu par papa Etienne Tshisekedi ate ngaite mtalobango nazola sa vidéo papa Etienne Tshisekedi il a été corrompu par Joseph Kabila boyoka ki période mo ba kosibino ke Jacquemaine Chabani secrétaire général a yibi $300,000 lokuta aboya kozwa koyamba Denise akota na limete babengi mama Etienne Tshisekedi ndenga zalaka lokoso mama Etienne Tshisekedi maman n'est comme les Marthe elle n'est pas ma mère c'est sa mère la veuve là comme zalaka lokoso a gangeli Chabani akotisi nani nazo kata bino pour na en direct vous êtes bozo benga ngana émission bozo téléphone yango nazo kata bino pour na émission en direct na Bruxelles alors donc je disais maman ya Félix a eu 300,000 et pas nani Olivier Lembe yango mona ki bonne année ba futeli bafuti ba soda bazalaki wana ba salaire ba sombeli bato ba gang bazalaka tout autour ya na porte ba pesi ba mbongo ba kosi o Chabana yibaki 300,000 Chabana yibaki 300,000 te mama ya Félix a bengana Chabani
aza nani na kati na IDPS aza te fonctionner na ça occupé na IDPS ya bakena ko Jean-Marc Kabunde. Alors c'est regrettable maman ya Félix bazo mona ena chika petite sœur ya Etienne Tshisekedi sa kufa bazo mona ena chika partout. Oh papi gene ngayo na kati ya bela papi gene na bela papi na yambi yo fo ya to sa l'émission batu ba mona penaki na kati ya bela papi papi na kati ya bela na kati ya bela na en pleine émission donc na kati yo to solo na na kati na pleine émission na page nanga na kati ya bela na eza na Bruxelles na kobenga yo papi merci. Donc c'est vraiment regrettable. Babengani bozo benga na koyambate. Donc je disais quoi? Opposition et Koufaki. Joseph Kabila a sombaki opposition. Asomba Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, Asomba opposition. Joseph Kabila Asomba opposition. Opposition Koufaki. Le petit Oyoza Katumbiste, Jano Kabouya, il a témoigné de cela. Il y a Yimbolanda. C'est qu'aujourd'hui, vous devez savoir que l'ennemi numéro 1 de M. Kabila, le seul qui a les moyens aujourd'hui pour enlever M. Kabila, c'est M. Katoum. Le seul, je vais vous dire aujourd'hui, Pasteur Bobo, et on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'aujourd'hui, vous devez savoir que l'ennemi numéro 1 de M. Kabila, le seul qui a les moyens aujourd'hui pour enlever M. Kabila, c'est M. Katoum. Le seul, je vais vous dire... combattant résistant, c'est le seul. Pasteur, quand je veux dire le seul qui a les moyens, le seul qui a les moyens, aujourd'hui, nous avons notre opposition qui est là. Vous savez que cette opposition ne sert quasiment à rien. C'est une opposition, le jour, la nuit, c'est la majorité présidentielle. Est-ce que vous savez que l'élo rapport est bimi que parmi bateau voté pour Kabila a glissé kaka opposant il y a IDPS, il y a UNC, il y a MLC signé. Est-ce que vous avez bien gros pasteur pour nani ba signé, mais pas signé tout simplement parce que bango peut balingi ba continuer pour garder ba privilège na bango ya kozwa $5,000 na bango na ba privilège misusu. Donc bato na bazana souci ata moko te na Kabila. Mais lelo, ce que je voulais vous dire pasteur Bobo, c'est que en déplaise aux gens Katumbi, pourquoi tu as Katumbi toi la belle Jano Kabouya dans auto une deuxième question de quoi tu as Katumbi amoureux toi la belle n'a une question que des vrais faits grâce à leurs combattants qui sont, parce que les régimes ont aussi leurs combattants. Batia Kabila bana ba combattants na bango, ba comprendre que lelo mutuoyo azotia bango donc mobulu po na ba plan na bango eza Katumbi na batunaye na quelques opposants oyo ba sangani ensemble. Pourquoi tu Katumbi bana moto ça là? C'est là. Pasteur Bobo. Ba image belé bomona Katumbi alobaki ka ko trahir Kabila te. Oyebi yango. Mais lelo Katumbi a sali marche arrière, a préféré à trahir Kabila que à trahir peuple. Bon monité que il faut tout CP là. Ça veut dire que tu conscientiser mutumoko donc aloba qui a soutenir Kabila mais nazu quand il y a pétition, na lingi to respecter ni beko. Oyo je veux te dire pasteur Bobo. UDPS va sali déclaration, ba bimisi déclaration bazaki contre ba attaque contre Katumbi. Jano Kabouya aza contre ba attaque contre Katumbi. Fayulu aza contre ba attaque contre Katumbi. Toujours soutenir Katumbi parce que Katumbi si soki boza na idée moko ya kobenga na Kabila, il faut bomitia ensemble. Mutu moko akoka kolongola Kabila ye moko te. Soki Katumbi ya mitie ye moko akolongola Kabila te. Akolongola Kabila mission na bango eza nini? Danger pour na pouvoir en place eza Katumbi. Donc il faut qu'on minimiser, il faut qu'on bimisa Katumbi kaza mutu na bango. Donc ba combattant wana ba komika non Katumbi na Kabila batumoko. Mais ce que je veux te dire c'est que ba proche belé ya Katumbi bakanga bango
baza na boloko bavano kiboko babeta 16 mois muyambo aza na boloko baza ebele oyo baza na boloko. Alors na loba boye est-ce que baza na boloko pamba ba misusu bazoloba non soki il fallait bakanga Katumbi balinga bakanga ekala mais na koloba boye bandeko bo réfléchir moi moke Katumbi soki botali bien poids politique aza na poids politique, ça veut dire na ba soutien ba américain ya ba anglais ya ba allemand bakokanga eboye te parce que soki bakangi ka. En tout cas, Jeannot Kabouya na Bruxelles n'a pas su merci. Chilombo n'aime pas l'IDPS. Chilombo avec sa mère, Baebi Liwaya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Chilombo, tout autour de lui, Azana Biselele Fortina, il est de RCD Goma. Son patron, c'est monsieur Azarias Roubewa. Tomoni Chilombo. Azana Petio Claude Ibalanke, membre ya PPRD, conseiller là ya Chilombo. Lelo Petit Oyo Jeannot Kabouya a témoigné. Alobi vérité. Alobi vérité. Jeannot Kabouya, il est à côté de Félix, mais il n'est pas membre de l'IDPS. Ibalanke, il est membre de PPRD, mais à côté de Félix. Ce monsieur Fortina Bisselé, les membres de RCD Goma, à côté de Félix. Jeannot Kabouya, c'était katumbiste. Jeannot Kabouya, c'était katumbiste. Bolandi Ndenga Lobi. N'a pas si raison, Genval. Awa na mboko na Belgique. Bakenda ki na Genval. Nana futaki jet privé ya Etienne Tshisekedi. Nana zwaki ba hotel na bango makambu na bango nyonso. Na Genval, c'était Moïse Katumbi Tchapwe. Nani alobaki na papa Etienne Tshisekedi to rassembler ba combat, to rassembler opposition nyonso. C'est Félix, c'est pas Félix. C'est Moïse Katumbi Tchapwe. Monsieur Lekinanga Félix, petit frère. Mouta même aux États-Unis, yo koko to aux États-Unis te. Okuta na Peter Pan parce que au baby ça aux États-Unis, Chilombo au baby ça aux États-Unis, mais ndeko abongise liyo obima ingra. Au baby ça na batu nyonso. Au baby ça na batu nyonso. Jeannot Kabouya c'était kantumbiste, mais à côté de Chilombo po alanda akoma malanda ngombe ya mwana mwasi oyo Denise po Jeannot mama na za rwandaise papa na yazali Muluba abeta papa ne awa na Bruxelles. Jeannot naza na Bruxelles abeta papa ne awa na Bruxelles. Donc c'est vraiment regrettable. Donc c'est vraiment regrettable. Bon moni ma solo ndenge zali. Donc ndeko obenginga 10 fois ata émission si na otika ko yambote na ko bloquer pe kutu numéro na yo. Pour na mono ça vraiment très impoli. Moutou nezo salate. Alors pour vous dire ceci, opposition Koufaki. Moutal a sekwisi opposition. Jeannot Kabouya a témoigné. Aza Pembe na Denise. Na Chilombo, il est katumbiste. Il est entouré là-bas, membre Moussoussou. Fortina Bisselé, le conseiller privé à Chilombo. Il est de RCD Goma. Claude Ibalanke, Azalaki en Afrique du Sud, 15 ans, représenté Afrique Australie, à PPRD. Mais Azali conseiller à Chilombo. Combien de membres à IDPS baza conseiller à Chilombo bazate? Pour la nini Chilombo et sa mère, Babomi Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Makila Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ils ont dans la vengeance. Chilombo et sa mère, Baboma Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et aujourd'hui, Jeannot Kabouya lobi que opposition et Koufaki. C'est Moïse Katumbi Tchapwe. Nde a la moussi opposition. Alobi, bazab opposant na Moïse. Mais na Boutou bazo kende pa ya Joseph Kabila. Mais Moïse a boyi. Donc c'est pour vous dire que Boye Bango bien. Chilombo est malade. Chilombo a kosibino hernie discale et lokuta. Bota landenga zongi na Kinshasa. Ceux qui mutabi abela ki hernie discale bakola c'est ceinture lombaire. Ceinture lombaire c'est quoi ba ceinture doit être ba pantalon te. Ezali lokola gaine ya ba mama balataka. Gaine ba mama balataka pour libomé kota. Chilombo azaki na ceinture lombaire te botala. So mutalati ceinture lombaire, alati singlet, alati chemise et comme lokola antibal. Chilombo n'a jamais souffert
de l'hernie discale. Denise Nyakero Chibaou, elle qui suit les luttes conjugales matin, midi, soir. Il faut que le belaka moutou vérité. Les prophètes de l'ancienne alliance, bazolo besa moutou vérité. Il faut que le belaka vérité. Denise, c'est une femme infidèle. Tu l'as voyé bien, c'est infidèle. Alors, il faut la vérité. Le prophète Esaïe a un roi, 2 rois. Ok, dans le livre, il y a un roi. Au taline bakomi. Alors, tu vas mourir de cette maladie. Le prophète Esaïe a ébissé Ézéchias. Okufa. Tout homme est mortel. Tu l'as mortel. Bon, comme c'est le Kolan Nzambe. Mais non. Etienne Tshisekedi a kufa. Mobutu a kufa. Batu ba kufa. Ngape kangu nange kokoka na kokende. Mais beaucoup ici Chilombo qui n'a rien fait pendant 3 ans. Bilan moko médiocre, bilan moko catastrophique, un prématuré en politique. Bozo tombo la ye. Mais non, c'est regrettable. Alors to lekisi page ya Chilombo, to ye na likambuya camp Kokolo. C'est le premier camp militaire na Kinshasa. J'ai les documents avec moi ici. Le premier camp militaire na Kinshasa, camp Kokolo. J'ai les documents avec moi. Mais camp Kokolo, Denise Nyakero, gouverneur Ngobila, Oya Tekazandu Tilelo, 3000 commerçants bazo yenga. Fortuna Biselele, Denise Nyakero, Félix Chilombo, na Petio yo Giloando les voleurs, Balobateki, camp Kokolo. Balobi délocalisation. Non. Quand on parle de délocaliser, c'est déplacer une entreprise pour tchango sika mususu. Mais bateki camp Kokolo. Premier camp militaire na ville à Kinshasa. Bateki camp Kokolo. C'est vraiment regrettable. Comme on a, bokomi koteka na régime ya Chilombo. Zando Mobutu Atonga, bateki yango. Na Chilombo, Nangobila, na Fortuna Biselele. Aujourd'hui, quand Kokolo bateki yango, balobi délocalisation, cela veut dire que tongango api. Bokotongango te. Bateki quand Kokolo, peuple congolais, bateki quand Kokolo. Donc, ce n'est pas délocalisation. Ce n'est pas déplacé. Officier, bakopesa bango $1500 pour bakende wapi. Bambolombo, bakopesa bango $500. Bateki quand Kokolo basala une nouvelle cité. Mais si on le dit délocalisation. Mais non, c'est du mensonge. Il y a un gars à sentinelle, comme ça peuple congolais, totalement. Et militaire, mon kolo bakolinga ba bimisa bino na quand Kokolo, botelema, bozo pouvoir. Militaire, mon kolo bakolinga ba bimisa bino na quand Kokolo, c'est le moment boké bokangi la voix d'Isaïe. Boké na cité à Oya bokangi Chilombo, boké na aéroport, bokangi aéroport, bo déclarer bozu pouvoir. Militaire bozo c'est la ni pour la pouvoir. Chilombo ko aza épave. Chilombo aza na poison na nzoto. Chilombo basaki opération ya motema na ko charger te. Chilombo ko sibino. Batu bakani so babi opération ya motema ba passo lié libumu non. Ba comment ça la opération on a poto avec laser. Opération basali à motema avec laser. Opération ici une semaine après Akobi Manae. Mais à cause ya lokoso ye wana inakin aibisi Zakari le 21 azokende wapi? Azokende Dubaï. Pourquoi pas il n'a pas quitté Bruxelles à Oisikanga Nazali, Mbalamo ke Dubaï. Mais a préféré à Kende Naye, à Kinshasa, après Kinshasa, après Kende Dubaï. Mais non! Chilombo aza épave. Naza prophète. Naza prophète. Na terre n'est stade de martyrs. Aucun pasteur. Ou aza tout autour. Il y a Chilombo à terre même na imikate. Pasteur Roland Dalo. Moi, interprète à Roland Dalo. PD. Et ça n'a pas de réseaux sociaux. Roland Dalo a monaté. Parce que patriarche na biso Vernon. Baza batu ya assemblée de Dieu. Terre n'a pas parole. Mais il n'y a pas de signe. Bible lobby na Marc 16, 20. Ils allèrent. C'est-à-dire les disciples, les apôtres. Le Seigneur était avec eux. Confirmer sa parole par les miracles. Bien-aimé, la parole sans miracle, c'est une parole vaine. Je sais qu'il y a des faux miracles, mais aussi des vrais miracles. Vous ne me connaissez pas.
na 2009 na Kinshasa pour na kitaki 2009 Kinshasa 2010 Kinshasa na Afrique du Sud 2000 na mars yo na kiti naza na Bruxelles. Alors nazolo bango bien. C'est regrettable. Tout Jacques Kangoudi, tous les soi-disant prophètes, ba mukuna, ba teyaka. Yo mona même na aseka baba lobi, koka tamboli avec la money na aseka. Non. Aseka est comme parti politique, il y a IDPS na bandal. Aseka comme parti politique, il y a IDPS na bandal. Moi je suis des prophètes si naturels, na teya na martyr. Tala. Atea na Brazzaville, mukuna. Baba lobate, koka tele atelemate. Mais je vais vous donner la Sabino image. La Sabino image. Ah, bazo dit papi. Eh, ake Mikili, pourquoi Mikili c'est quoi? Mikili c'est rien. Nani la Sabino image. Ah. Yango. C'est là. Ah, Bino Bozo. Laissez-le recevoir la grâce. Prophète King Élysée na stade de martyr. Il a fallu dire fléau. Année 2010, eza année ya exode. Obimi na célibat, obimi na pauvreté, obimi na sécheresse, obimi na malédiction, obimi na kozanga, obimi na kolela, obimi na kotele na kabaninga. Au nom de Jésus. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Toza na posa ya basali baza lokola Eli. Toza na posa ya basali na mboka oyo baza lokola Josué. Na leki na télévision le 28, na le 29. Na lobi mbule ko beta te le 28 ti le 31. Et beti to beti de. Toko bima ape mbule ko beta te. Na kanga ki mbula lokola Elia kanga ki mbula. Mbule ko beta kanga le premier na minuit. Na sakoli yango na kombo na Yesu. Laissez-le recevoir la grâce. Ezate ko keima okei zamba ba filmer na zamba. Eza intimidation spirituelle. Ezate ko zana veye awa ofukami osali ba bilulu na yo membule beti. Mwana ya archi aza lokola archi. Ba bishop aza lokola archi. Ba pasteur baza lokola archi. Ba ancien baza lokola archi. Ba diacre baza lokola archi. Amen. Tozona nzambe ya différence. Mbule ko beta te na kangi yango. Okozonga na yo ndaku. J'ai prophétisé dans le stade des martyrs. Le 31 décembre 2009, dans le stade des martyrs, dans le 28, le 29, le 30, le 31, Mboule ko betate. Mboule pe betakite. Tokoti na 2010, na lobi obolo baka moi na sanze kutana eko kutana te ekutana pete. Bato basombaka balinette à $5 ngabi bozo perdre de temps. On reconnaît un prophète quand il prédit et la chose s'accomplit. Nazo na lobaki yango. Sous l'onction du Saint-Esprit, 2023, nazo mona Chilombo te. Na élection, nazo mona été. Chilombo nazo mona été na 2023. Natika la kolobate au bot au bozo lo balobana. Non, natika la kolobate. Nalobi, il est malade. Il est opéré, empoisonné par sa femme et sa maîtresse pour Chilombo natika la kobalate. Officiellement à balate. Balate na ba pété na ndenga kanai. Na stade de martyr na terre. Mais c'est pasteur nous sommes tout autour de la théâtre la martyr. Il y avait des signes na kangambula le 28, le 29, le 30, le 31 mboule ko beta te ko beta kaka le 31 à minuit mboule beti. Eclipse na le baké ko zalate na 2010 et tikala ko zalate. Bon moni bino moko ba image na la martyr. Prophète King. Naloba. Chilombo ateki Kankokolo, na Denise, na Biselele, na gouverneur, na Giluando, bateki Kankokolo. Ah non, 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 atabate kaka. Atabate kaka. Akanga voyage na yo. Nani? Akanga lipambo li na yo. Na stade de martyr. Tokomi na 10e fléau. Tokomi na 10e, hein? Balinga te.
yango stade de martyr na stade. Il y a des choses que Dieu a créées. Il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que Dieu a formées. Nzamba sali étoile. Étoile a été créée. La lune a été créée. Les étoiles ont été créées. Le soleil a été créé. Après le déluge, Nzamba sali alliance na Noé. Étoile a vandi. Moya a vandi. Lune a vandi. Bamona arc-en-ciel abimaka te abimi. Outi wapi? Na 2010 bakomona yo. Na 2010 okobima. Na 2010 okobima. Tika ye. Na 2010 okobima. Tika ye. Na 2010 okobima. Laisse-moi tika ye wana. C'est pour vous dire que la commune est dans sous-émission. Non seulement Chilombo Teki Kan Kokolo, non seulement Bateki on a Denise, pour Bagna Bango Kambon, Chilombo Babaki, avec au sol, Congolais, millionnaire. C'est là qu'il y a un camarade à Bruxelles, Awa. L'affronter, on a à Bruxelles, l'affronter Bino, na Bruxelles, l'affronter Bino, les Amboka Mundele, les Amboka Rabido, les Amboka Mutunios. L'affronter Bino, les Amboka Mundele, les Amboka Mutunios, l'affronter Bino, na Bruxelles. Nana Bruxelles na kenda ki pe ba meminga na moni place wana oyo Chilombo Subaki na moni yango donc Nathalie Bisika nyonso wana alors na suki pour la lelo même dossier à Dan Gettler c'est 8 milliards de dollars. Dan Gettler a boma miba, Dan Gettler a boma Jekamine aketi na ba pétrole na Joseph Kabila azana ba contentieux ba américain bazo landela ye ministre ya justice a signé mukanda sans ko ba contenu ba député na rentrée parlementaire ba kotisi motion ba yeba makambo Dan de Gettler mboso a fini yango mbongo bima 8 millions de dollars 8 milliards de dollars Chilombo lobi 2 milliards et na caisse à l'état 6 milliards et kende wapi na 2 milliards et na caisse à l'état 6 milliards Chilombo Sassou na président ya Uganda balie yango Denise Nakati Fortina Bisele Nakati bino botu na famille ya Chilombo monsieur Oazalaka na présidence matin midi soir Moussa les alakate Azali toujours avec Bisselele, Rwandais tout dans morphologie. Eddie Murphy, Azanani. Bande kona edo ebi, Eddie Murphy Azanani, petit nango kendaka présidence, Jano Kabuya, Katumbiste, mais Okima, Okoma na Chilombo, à cause de Denise, cousine ya maman na yo. C'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Donc, comme Bozu Chilombo commissaire le Kolanzambe, moi je na terre à martyr, na terre à stade de martyr na lobi mbule ko bekate bande évangile banda na idi na bala mosali na nzambe moko ta teya na lieu moko public abi mbule ko bekate 4 jours azate c'est moi. On reconnaît un prophète quand il dit la chose s'accomplit. Mosenga zo bela ba iba sambela na ebinga na ko sambela te. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Onga na zo mona bino bozo mona te mosenga kufa. Et ça na page au Bozolanda Facebook. Plus de 250 000 vies. Il y a des gens qui disent, pasteur, bazan église, athée, ventilier. Non. Chilombo, tozala qui n'a candidat commun. Monsieur Martin Fayulu. Maintenant, Congolais, azan un ennemi commun. C'est Chilombo. Azongi Kinshasa sans impact. Mobutu azala qui malade na Nice. Tanga zonga qui batu ba bimi ebele. Mais Chilombo azongi mbule beti. Mbula nyoso za ya bénédiction te. Mbula nyoso za ya bénédiction. Mbula pe ya liwa ezali. Nzambe pa boma mokila abeti sa mbula 40 jours 40 nuits. Ba député bazoya provinciaux ba kwina maindombe. Retour à Chilombo. Nasima ya parti politique. Ya patriarche Kizenga.
kuna ba moto epeli tala bozala ba pasteur bazana langage prophétique te bo comprendre que Tshilombo est arrivé à sa fin. Tshilombo azali moteur révisé empoisonné kala mingi te bokomona su Tshilombo azokende le 21 yo pena basala yo hernie même lobi ozoko ça va opérer que te ba pesio même ba médicament ya hernie discale ba pesio sentir lombaire te el olobi na Zakari le 21 okende alinga kabata IDPS te alinga kabata IDPS te botala sali interview na Zakari pona nini abengaki oya lobaka mingi na Paris te nani César Ngadi pona nini na kati ya Belgique awa na kati na Bruxelles ba journaliste na bazate asali na bango émission te azui kaka Zakari azui Fortuna Biselele RCD Goma azui Claude Ibalanke PPRD azui Petit Aouta na Petit y ensemble ya Moïse Katumbi Petit Jano Kabuya na tango Etienne Tshisekedi papa Etienne akomaki un cowboy fatigué parti kufaki mutabana ko lesa Etienne Tshisekedi ko lati Etienne Tshisekedi même jet privé a voyagé nango ayena awana Bruxelles akufaki mutabana apesa ki ezaki nani Joseph Kabila part opposition ekufaki mais muta la musa ko opposition Genval Tchapwe rassemblement Tchapwe bondi marabe bato nakanis tosuki numéro nanga ya Bruxelles yangwana namoni batakisa sa bobengi belé nakansaki pe bata Bruxelles bobenga bata Canada bobenga bobengi te mais na prophétisé depuis janvier Tshilombo na 2023 aux alaté na élection aux alaté élection pas aux alaté je suis un prophète na terre na stade des martyrs na Kangimbula le 28 le 29 le 30 to koti na 2010 na lobby éclipse aux alaté moi ina sanze ko kutalate na prophétisa makambo belé donc pour bané ko cela naza na bela naza na katia bela na Bruxelles donc to monana pe batu balanda ka ba fudi roi bato bazaka fanatique Tshilombo atikala ko balate basi nous abotisa ba onka ndengwana alata pété botala jour au Tshilombo a prêté serment pété à liba les alagate botala théâtre mosusu pona kusukisa Izabawa Tshilombo abuta ba théâtre Tshilombo azabuta ba théâtre izabelanga Tshilombo abuta ba théâtre Tshilombo yeyo peta mariage ezate na Bruxelles pété et ce qu'elle montre pété mariage ezate na Bruxelles pété mariage ezate maman na lobaka longolango parce que maman na lingi sous Deniste tokei bakomi na Kinshasa botala théâtre alati pété mariage oya longolaki balataka pété mariage na loboko ya gauche mais yeyo Tshilombo alati pété mariage na loboko ya droite alongolaki yango na gauche atiaki na poche balingi bakita na avion Denise yona pété mariage na loboko ya gauche mais pété mariage ya Tshilombo na loboko ya droite bozoma teke mutu na bino azobela yango na lobaka ya solo yango bon hier akitaki journée bino boye psanga hier pété mariage balata yango na gauche loboko na gauche yango pété mariage mais Tshilombo bazo kita na avion pété mariage na droite bata pété mariage na droite te Denise pété mariage na gauche loboko ya Denise yango na pété mariage mais bota la Tshilombo mutu edoki esilite Tshilombo na Zakari ye bota loboko ya Tshilombo bota la loboko ya Tshilombo ye na Zakari bota loboko ya Tshilombo bota la attentivement atombo loboko akitisi ta loboko ndenge zolenga tala loboko ndenge zolenga tala loboko ndenge zolenga tala loboko ndenge zolenga début ya AVC akuta na un président zoloba lingala indubile ayambi Zakari muta PPRD batu ya IDPS na poto bazala ita kwa yamba bango les mola un président zobenga Zakari les mola il n'a pas un langage politique il n'a pas un langage diplomatique les mola
Nani son sa vidéo na. Isa mawa. Bota la loboko na ye ya gauche. Ezolenga débit à paralysie. Yango. Bota la loboko à gauche. Bota la loboko. Ye moko mutea mabe. Ta loboko ndenge ezolenga. Atombo loboko akitisi. Ta loboko ta misapi ndenge ezolenga. Tala misapi. Tala misapi. Tala misapi. Botuna ba docteur eza débit à paralysie. Chilombo ateki stade ateki plutôt nini Kankokolo eza mawa mingi. Alobi le 21 okende. Yo basali Ojuba Kisi, opération oui, Ojuba Kisi. Lui-même il a dit que le pire est passé. Lui-même il a dit que le monsieur, comment il s'appelle ce monsieur? Le docteur c'était magicien. Moi je suis magicien, toi comme ça Yesu. Kadima, Bishop Kadima a remercié Dieu après sa maladie. Il n'a pas remercié. Bishop Kadima n'a pas remercié. Le docteur a sonné qu'il est un magicien. Non. Yeah, Bishop Kadima. Bien-aimé, je vous dis merci pour tout ce qui avait prié pour moi. Là, je viens de sortir de l'hôpital après un mois d'hospitalisation. Je peux vous dire que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Croyez en Dieu, soyez certains de lui. Je remercie spécialement Papa Nkelani qui m'appelait tous les jours pour prier pour moi et tous les autres frères qui ont prié pour moi à travers le monde. Je pense aussi au président Moïse Katumbi qui a accepté de prendre tous les frais d'hospitalisation en charge. Je vous dis merci, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Amen. Bishop Kadima le but est que pasteur, docteur, on a ça qui magicien. C'est pour vous dire que à Kendarané église, mais c'est un païen. Chilombo n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Botala Yesu a ebisi disciple naye apôtre Pierre. Pierre, quand il sera converti, Pierre était avec Jésus, mais il n'était pas converti. Quand il sera converti, paie mes brebis. Il y a des serviteurs de Dieu ignorantes et mal affermis. Baso tordre d'écriture. D'un apôtre Paul Alobaki. C'est vraiment regrettable. Ndeko ya kufa na Kinshasa, pasteur Epaphras. Makila na yeza likolo ya Chilombo. Chilombo boya koyamba. Na pasteur Epaphras. Ça rival à yengi. Alobi ke abeli. Soki zari le solo ya le kutato ya solo. Ça rival à yengi. Bazo ki payete. Wakanti abeli awa bazo ki payete. Eric abeli awa. Chilombo ki parabatute. Na Congo tozana soi-disant politicien ya motema mabe haineux raquinier, c'est Chilombo. Le malheur du Congo aujourd'hui, c'est Chilombo. Oyo bino ba fanatique, ba aveugle, ba tribaliste bozo soutenir mutoyo. Oyo ayebine politique te. Chilombo a commis des crimes d'État. Il a séquestré trésor public. C'est un crime d'État. Pris en otage 100 millions de Congolais, c'est à prendre en otage, c'est un crime d'État. Je suis désolé, Tosuki Siwana, Chilombo, Zongisa Mbongo, Obolie, na Dan Getler, 8 milliards de dollars. Basoda, ceux qui baliba bimisa bino na Kankokolo, balobi délocalisation, donc baso déplacer Kankokolo, batonga nanu, Kamususu, et Sili, bakena bino. Mais ceux qui balobi bobima, botuna même chef d'état-major général, quand on parle de délocalisation, nous, tout à l'heure, c'est déplacer une entreprise ou un camp à une autre place. Mais ce qu'on a beaucoup délocalisé quand Kokolo, botongi quand mususute. Alors na sengi na basoda, jour ba kwa bisa bino ke ba ye ba entouré bino ba bibo bima na quand Kokolo, jour wana bozo pouvoir. Tokutana la prochaine, bosa la bémission, bofinga, mais bosa la nambangu,
Jano Kabuya yewana ya Bruxelles à na Kinshasa côté à Denis na Chilombo alobi opposition et koufa muta se kwisi opposition Moïse Katumbi Chapwe. Merci.